ngaso abike na tia makio na nata o moto moko te na RDC ko kanga konsa sa makio. Ale telema ta moni ba pesi numéro na ayebi yango ndenge nini. Oh papa ne ya molimo muta misinga nzambe direct hotel na papa teki bana ateki bana yaondo ba kilelo moni baseli ya nzambe asela nzambe ya so avance iza pasi po o bandaki yo moko sikopi to kuma convancer avance prophète na pesi prophétie wana ikangisa sale komioni nga mama telema kando zalta di mafia telema likolo yo sala kana baki wansko na sina ye bilonga ba o sala kana baki nzamba ola kisanga na ndako nayo yango na bisa bandimi fo boye baka pasteur ni ko pese confiance ya pasteur mso yeba mbongo mundimi na una ndako $10,000 akoti moninga ana $10,000 ngapeka bimisa yango wana no bimison nzambe pa mama nzamba ola kisanga $10,000 ya ndako nayo bena minito o prepare somba motuka mena yebi so sombi mutuka wana ini semaine zebele ko sa accident okufa yo yebi sanga muto mona yetelo kwanga na utiki sanga yo yebi ngate to sola note $10,000 na yebi yango dengene après église na besoin $10,000 na yo yaka ngo papa na molimo wa sambe mo pesa offrande ya $4,000 o pesa ngate o pesa papa na molimo na besoin mbongo note oyebi ke o kimela wana ninga sima boke kabo siko poso ngana bina zwa tamsu fome même so avec papa na molimo pesa e $4,000 alia yango po asambela pono okobakisa bongo somba kar po molimo accident bima ngana sengi yote papa no nda ozo ta muto ayoki bongo je vous dis la vérité omoni biloko to lobelo na émission lo bat balobango te nena lobia epeso scandale makasi ngoso ba lukanga me biso to bat ponga no kote esprit ya te na esprit po sel muto abangisa batu satanga avana sata 11 kote ana kote antu bangate ubeti ebongo 4,000 ekoya 50 ya zui 2,000 yo 2,000 bubashe ni aske sengini te omoni na église nanga na minito ya mona surtout ba pasteur bazala basala mabe mingi abia mona minito na église ya na bana moko ba hotel milanga so yo ifo ya matanga grande ya solo moto nza oyo za kuro na moni ona makambo nzambe je vous dis la vérité oyo nano ya magité na ola sabato style ya makiona donc passer à celle bagafe bela le bambongo pese sombe batol allez somba papa asenga mbongo akiti allez abone bana babanjo baye papa zo senga mbongo ya ba instrument asombi te asomba ya boya somba te bambongo to pesa yesa mate papa pe on dirait to yoka mwa sango mikie momi akomi déjà mwani allez sikoyo mabese continue église akomi bana ba to sete mo abando santi moi kiri moi bando salema neti ba diviser église ali yaka sikoyo matisa nga nzambe donc yo yako matisa invité nzambe yako misinga nzambe yo sozo ya kotombola OK esa mandi OK so ngata ono ya apesi nyanga ekoana pa obeti pa nzambe ola tsanga na église ya na quelques personnes ba kufa ba tele me mosala ya nzambe ola tsanga nzambe nga beta quelques personnes papa telema liko na temisi mokolo église papa na sengi ngolo yebisa nzambe no alimbisa bana nayo avant prière tango esila mutu nyonso ayebaki alobaki na pasteur mabe il faut amona papa na molimo epuis nomona bénédiction munene ngekita mais satana azwa voter église po batelemelo papa ye moko mokolo église avance prophète papa baka bana bala ba église oyo tokutana makambo ebele ye moko beta amuka bike bosa no théâtre sko tango beti bongo akola tsop nana mutu frère nzambe alingeo makasi ndio zano lobai na papa no boke bango asere bwe balinganaka de bukosela mosala ya nzambe sere ya kansambela pona bino mutu penza ye mupaya ayebi makambo ndenge nini mutu azalaka na abisote ayebi yango ndenge nini ozolanda siko sila makino pana tango beti osambe na bango bakolo bangesuma ba pasteur babangi nzambe babangi ke nzambe alobi pe papa zana nzambe mususu wane komika omoni ke mosala nzambe ata sali mabe aka mosala nzambe omoni nzambe ne nga zo reconnaître yo déjà un vrai macroniste on aime ça que ba verser zali robeta batu basakana mutu asali alias te Yahweh Mobokoli bato Jésus Yesu ndaku ya ba sans abri Yesu
définition ya valeur à moto Jésus. Po bato bamonaka valeur à moto na libanda. Ya Yesu monaka valeur à moto na kati. C'est pourquoi tango yaki Yesu kendaki na ba université te. Yango tango yaki Yesu kendaki na ba université te. Je suis sûr que Yesu abandaka ministère na Kingasani aya. Olukaka ba place malonga te po banda Jésus. Wakalonda bantu balobi ba mishipasenda wanyi. Jingula wanyi kulonda bantu bashlobi ba mishipasaka na mianda. Encouragement na ngai. Ya Yesu encouragement na ngai oyo. Ya Yesu motivation na ngai. Na bengaka yo producteur na ngai. Ya Yesu panneau publicité. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwani pete po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima. Atako babakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth. Lipamboli oyo monana katempeni mama kandelobi. Koleke mapapu masope mafuta. Tokokesika na longo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, bonjour chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la bonne parole qui est la parole de Dieu. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Moka, dans vos maisons, partout où vous êtes, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et moi, à mon poste, comme dit Abakouk, la prophétie va se réaliser certainement. Aujourd'hui, c'est chaud au Bengala pour que l'homme de Dieu est déjà ici sur ces plateaux. Mais sans plus tarder, il est déjà là. J'aimerais dire merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis la Belgique, la France, les États-Unis, particulièrement à Maman Betty Kokele, à Nekab depuis les Issa, Papa Guy là-bas depuis l'Afrique du Sud, ainsi que Papa Guy et les enfants. J'aimerais aussi faire de gros coucou à mes nièces et la famille Dimbo, Maman Dada et Papa JC Dimbo depuis la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. Mobile Mungu Ikoapi, directement, comme nous sommes dans cette émission témoignage, nous recevons des hommes de Dieu qui ont vécu les choses avec l'ennemi, aussi avec le Seigneur. Bakendara pa imsutata bakei. Bayaka ko suki sapa la princesse po baloba mpena ndenge izaki po awa mitune kozala. Je m'en vais dire shalom, Papa Bernard.
encouragez-les. Oui, shalom, maman Tiffany. Nini? Bien, par la grâce de Dieu. Nous nzambe Kanisa. Iendelea Batu yote kunyumba. biko mzuri kwa neema ya Mungu. Na Kisangani baba banduku. Bo baba. Baba aliaisha kaenda yake masafari yake me basangasi biko batoto biko baloko bakaka yangu badada yangu bote biko mzuri kwa neema ya Mungu. Ok. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Témoignage nayo ekopambola penja bato. Est-ce que vous bien? Gloire à Dieu na yebi yango parce que Nzambe soki abengi mutu ye moko ayeba ndeni ya koconvaincre mitema bato po bandima. C'est ça le problème. Ok. L'homme de Dieu pesa na bato bakolanda mbote. Mbote ya liboso na yo moko moto ya mbinga atuka merci ningo ya mbinga na émission na yo na sepeli mingi. Mbote kaka na monda ti mbote na ngai na mama Denise ya papa Philo depuis France. Mbote na ngai na mama Vero na papa Tatu na musalimia dadangu Claudine na bwanake kaka Jeremy mina nisalimia depuis États-Unis mwana nge Elizabeth na France na Paris de baza ebele mama Emilia Mboma. Merci beaucoup. Merci. Papa Bernard Batmos bazaka soka sa makamuna ya mabe azana mwa komba mibale yo ezaki mwa bakomba pesaka nani neti ya maraboutisme natamu nazalaki komo na ezalaki roi Morok parce que nazalaki sacrificateur ya bamakile ebele parce que bato bamona bakombo oyo neti babenga ngai Bernard Amuzati wana veza kombo na ngai donc identité na ngai wana mais na niveau ya maraboutisme nazalaki roi Morok. Bato bayebaki yo neti ke Babylone ezaka makasi bando bengo na bon mingi neti na mokili boye roi Morok eza pa monde ténèbres parce que awa na mokili sino me nazalaki na yango bando benga nga voyant. Lelo la omona ba prophète musu ba benga ba voyant na pasteur musu neti lisakoleli ke bo benga nga ka voyant. Oyoka onde bon na yoka ngo bien parce que eza kombo sko yo na luka na yeba voyant na eza assassiné parce que Jésus Christ eza voyant amona mamunyoso bibelo binza mamona même likanisi ya mutu nano yo lobite menzamba ebi c'est ça le problème mais roi nani lobi o bando bi roi Morok e bombi ni nasima bon roi Morok bapesa nga kombo parce que nazalaki sacrificateur ya makila e kombo wana mutu apesaki nga yango ezalaki privé na biso moko bango bazalaka avant de bazali mwa babe bazali mikolo na biso roi Morok aza un sacrificateur donc mutu apesaka makila ebele. Ok. Nde kombo apesa nga yango. Papa lelo olobaki okopambola bana nzambe na likambo etali bamakiona ba faux pasteur ba vrai pasteur aussi totikelo na ntango. Bon tolingi tofaire voir bana nzambe parce que bato bayeba ate kisi to banana nde bonzambe ezali wana tozongi mpona baserviteur de Dieu po biso nyonso awa tozalaka basali ya nzambe tozali na bonzambe o miracle nzambe o professeur nzambe ezali tozali na eloko babengi yango makiona ezali tozali na eloko babengi yango kisi ezali nalobaki yango awa epa na biso na RDC mobimba soki basali ya nzambe baza 600% oyo tozwi comme nalobani 600% ba oyo basalelaka kisi na bo basalelaka makiona nalobaki ya makiona bako kozala 60 ya kisi bako kozala 40 donc ya makiona eleki ebele par rapport bao ya kisi mais bana na nzambe sikoyo nde bakomprendaka te ke makiona basangisaka nyonso kisi makiona eza eloko mosusu kisi eza eloko mosusu endeni yokoyeba makiona swati bonzambe eza nini. Mama Tiffany vrai prophète ya nzambe okoyeba ye na révélation ya baécriture
Zolanda. Parce que prophétie eza na do prophétique on nzamba ko tchana kacha mundu msako za ne prophète mais za prophète ya ko prophétiser te za na do prophétique te parce que do prophétique eza eloko mosusu ministère pe ya prophète eza eloko mosusu ata yo boko prophétiser pona mundu mais ngosusu za na ministère ya nzamba évangélique mais atina kati na yo do prophétique. Un vrai prophète azanani prophète aza mutoyo apesaka batu message et uche pa na nzambe na makambo yo ko ya lobi. Mais aujourd'hui les a passe tant na ba réseaux sociaux jamais omona muto apesa muto prophétie que tikande ozana otambola mabe tikana nonzelano ya mabe akisi prophétie abongo salma asute omoni na niveau ya magie ngai na bande conformer ba pasteur ebele na lobaki ya mon émission na bande ko pesa bango kisi omoni ndenge ba style lekana na niveau ya ba radio ba télévision eza na deux style ya maki neza pe na original ya bunzambe ezali na monde ya ténèbres eza na paro ba benga ngo na kombo ya télé dynamique téléphone obiso batoto simbaka téléphone eza na code mobimba ya monde ya ténèbres na sas nini na kati ya telefone eza na service ya benga yango ya 111 wana yango wana nenga molili na nenga molili eza na kati ya telefone sikoyo nayebisa bato na bemission okomona eza na babiloko bamindele batindelaka biso basani bazwi bagriffe yango batie yango 555 nzoka sani wana oyo eza na griffe ya 555 eza nini eza ba crâne ya mitu ya bato utaka monde ya ténèbres na émission ezoyaka kolobela basini ya basani wana omona batia yango 555 nzoka soko ozwi griffe ya 555 plus 111 555 plus 111 epesi 666 na kati ya 666 wana tobanda kozwa 3 chiffres ya numero ya mutu na kozwaka 3 chiffres ya numero na yo na composer komisa yanga numero no mobimba sikoyo mutu azosalela kisi na ta mati na télévision pour faut faire voir bato maki na nini na magie ya ko sala nini na tanga zwi numero avant pesa azwa numero akozwa na mboko azali comme ndeto na kini bo akozwa appareil oyo ko filmer kini mobimba isika nini cheno ya mati puissance nango ezosuka akozwa appareil atie ye moko liboso na ye ba sirène bakotela ye écran géant caméra de surveillance na tango azwi numéro ya téléphone apesi alobi benga ngai ozwi obengi na tango yo kopose numéro ne papa obengi je crois soki obengi mutu wana directement appareil oyo aza nango oyo atiaki likolo ekobanda kofilme eye etelemi place oyo ozali moni boyi mambo ba réseaux sociaux eza na bakamera moko ezalaka yo kofanda boye yo mati yango likolo yango ezofilme ok sikoyo yango ekoya efilme place yo moto ozali ntango efilme emonisa ye wana mobimba directement bandi kopesa prophétie nazomona bofandi 3 personnes nazomona boza wana ya kisi wana sikoyo ya kisi sikoyo noyebisa bato nazomona apesi prophétie mais prophétie ya kopesa ekokisama nango nde te mais akolobela makambo eza vrai parce que amoni yango à travers linini caméra ya télé dynamique pendant que naotala naomona boza 3 personnes ovandi na mutu moko mpona nalakisi oke makambo naoloba no eza ya solo mutu mo avandi pembeni nalati elamba ya pembe sikoyo azozwa yango à travers nini nayebi so botiaka yango likolo na spiritualité spirituel quoi yango ezopesa sikoyo problème ezalaka grave nini soki mutu aza na nguya bonzambe parce que mwana nzambe amonaka na miso ya bato mabe papa bato e soki ekuti ke oza na bonzambe so bengi ye na radar na ye ebima flou moya ya mbongo mosusu ezali epuis soki obengi ye soit numero no ebimi kuna appareil ane ye etelemi place oyo ozali ntango ayambi yo soki kuna omona na kuna radar na te efilme yo te omona te jamais oprophétise mpo na yo aopesa kaka réseau nzambe azolakisa yango za makambo ebele okobenga nga après mission c'est pourquoi bato bele bamonaka baconfusion comment expliquer bazoloba likambo na moto mais oyo yanga tour na nga balobi te image na yo ebimi na caméra de surveillance na ye te akoloba yango ndenge nini ozomona moya aloba yango eza te meme baplace bateyaka boko otewango so oteya na fulu ya bato ebele
soki oza na nguya bonzambe okoluka obimisa te elongi amona yo aloba likambo no aloba yango te parce que filme oyo ezolakisa ya yo emonana te parce que mwana nzambe amona epa satana pamba te sikoyo na kati kaka ba televizio wana eza na style oyo babenga yango makiona eza nini na ntango na matina to babenga yango na style ya kotisanga yango na biso ke mutu nyonso kaka alobaka makiona seke azali kobeta makiona eza nini makiona eza photocopie ya magie lokola biso tozalaki bamarabutisme tobande koforme bato makiona meme prépare ya bamagicien ebele bato moso aza bamagicien magicien te mais asalaka makioniste c'est-à-dire atambolaki na maître moko bo apprendre ye amoni ye siko balodi yango na style mosusu na ntango akozala na radio baosala nini ana bapire na ye babenga yango na bastyle akotisanga do lelo na okotisa yo opesi adresse nyonso oza wapi akoyebi biso alobi naza boye na Kishasa boye nombata 20 na ntango ya kozala ne ata ntina Kisangani yo moko okozwa okobenga ye wana oza na 2 numero na ntango komingonga bapele okobloke numero oyo opesi bato wana siko nde makiona obloke yango otiki siko numero oyo ya bato na yo kosignale ezalaka toujours na 2 numero 2 numero okomeli ye signaler directement oyo ayo okwanga nde na yeba ino Tiffany kotisa na okotisa pas directement na osignale yo mpo kosani obengi soit nga abengi yo oui allo mama benga kombono nani nga oloba na précision ta ndenge tokosala bana nzambe allo mama nzambe azolakisa nga pomeno eza pomeno nyonso nga na koloba yo kondima sisi nabengi mobali nakobenga ata 4 ou 5 personnes ata 10 personnes mpo sa nini ematisa bulo wana siko nde abenga yango nini makiona papa bato bakobenga siko ekoma mama moko na ofungola siko numero ntango na ofungola numero okobenga nga un vrai makioniste aza nani aza moto afandaka aobule trop c'est ça le problème aobule et puis omoni un vrai pédagogue moto atangi akofanda atali yo bokimia aimagine yo aoyebaki moto ana problème na kati donc na style mosusu makioniste yango na biso ke un vrai makioniste aza moto oyo azala na bwanya ebele okobenga mpe mobru ayambi yo oui allo aokika voix mama obengi ngapi kombono nani kombono nga fulani mama na minute nde nzambe olakisa nga ya problème moko etungisa yo na vino ndenge ozana ozwaka mobali moko bobima na mobali wana me mobali wana azalaka mobali mabe mobali ane moto abebisa vina mama luka obenganga mutabima na mibali ebele na age siko ya mutu deja ngai natimbelike mutu oyo akoli alinga deja parce que ata omona nete oyebi ke alinga siko place na ye akoreflechir abi papa yebi makambo ndenge nini ozomona zoka na beti style ya présence d'esprit ozomona siko makiona ezwi esimbi na ye kosimba nango eza siko na bestyle nini soko okene église ya pasteur aza vrai makioniste neti na lozongi yango siko na momo biso tokomi baseli ya nzambe ngai akutaka makambo wana ebele me nayebisaka ngai abi te omoyo moko obeta ndenge no ngai nakobeta makambo wana te ebele babenga yango na style ya nabimiso nzambe nde nzambe wana moïse na okomiso nzambe pa farao siko ye abimiso nzambe na église na ye komimisa mutu nzambe eza nini oyo siko na oloba no makiona parce que nangi na faire voir bana ya nzambe kobimisa mutu nzambe donc ngambo pa ya boye na ye tofali na bureau nde tosola na pasteur abe monde bulu eza na besoin obimisela nga ata 10 000 mais po esimba bien nga no bimiso nzambe ça va obimisa nzambe siko ye adia na bana na ye ayebi ke moi la rezali abisiko afuna bimiso nzambe nde eza na boye na kotindela bafoto ya bana na WhatsApp azwi mpe bafoto ya bato wana oyo po oyebi bilonga bango te abi na osala effort na okanga bango foto wana bosola masolo ta mosusu obanda bulo le 20 bonyosola dia le 10 akosala effort azwi bafoto ya bato wana atindela siko nde makiona oyo elekaka lelo na baeglise omona lelo basala nzambe akozwa nga nakuta ya mambo wana ebele je vous dis la vérité nzambe obima ndenge ni atindi bafoto apres akozwa foto apesi
tango apesi wana sabeteli yo briefing mobimba wana tushaka pa mwazo akaboya pesa kesu limete donc a expliquer au problème akozwa photo ati yo zui de photo omoni bilonga bato wana na tango omona bilonga bato wana akopesa na numero ya telefone na ye oyebanga te omona te mati fani direct na ye na église pam prédication nzamba opesa nga numero ya mutu moko na mbula okenda poto namoni bénédiction monene oh Jésus 082 donc numero na nge ezali est-ce que bolingi na mata avance prophète non toi avance prophète 50 les yeux des esprits des prophètes donc 557 ale telema tango moni ba pesi numero na ayebi yango ndenge nene oh papa ne ya molimo muta misinga nzambe direct hotel na papa ateki bana ya ndo ba kilelo moni baseli ya nzambe basela nzambe ya so avance iza pasi po obandaki yo moko sikoyo soto ko makonfanse avance prophète na pesi prophétie wana ikangisa sale komi nga mama telema kando zalta di mafia telema likolo yo salaka na baki wana siko nasina ye bilonga ba osalaka na baki nzamba ola kisanga na ndako nayo yango na bisa bandimi fo boye baka pasteur ni okopesa confiance ya pasteur mso yeba mbongo mundimi na una ndako $10,000 akoti moninga ana $10,000 ngapeka bimisa yango wana donc bimison nzambe pa mama nzamba ola kisanga $10,000 ya ndako nayo bena minito o prepare somba motuka mena yebi so sombi mutuka wana ini semaine zebele ko sa accident okufa yo yebi sanga muto mona yetelo kwanga na uti sanga yo yebi ngate to sola note $10,000 na yebi yango dengene après église na besoin $10,000 na yo yaka ngo papa na molimo wa sambe mo pesa offrande ya $4,000 o pesa ngate o pesa papa na molimo na besoin mbongo note oyebi ke o kimela wana ninga sima bokeka siko poso ngana bina zwa tamsu fome même so avec papa na molimo pesa e 4 alia yango po asambela pono okobakisa bongo somba kar po molimo accident bima ngana sengi yote papa no nda ozo tamu to ayoki bongo je vous dis la vérité omoni biloko to lobelo na émission lo bat balobango te nena lobia epeso scandale makasi ngoso ba lukanga mais biso to bat ponga no côté esprit ya te na esprit po sel mutabang sa batu satanga avana sata 11 côté ana côté to bangate ubeti ebongo 4,000 ekoya 50 ya zui 2,000 yo 2,000 bubashe ni aske sengini te omoni na église nanga na minito ya mona surtout ba pasteur bazala basala mabe mingi abia mona minito na église ya na bana moko ba hotel milanga so yo ifo ya matanga grande ya solo moto nza oyo za kuro na moni ona makambo nzambe je vous dis la vérité oyo nano ya magité na ola sabato style ya makuna donc passer à celle bagafe bela le bambongo pese sombe batol ale somba papa asenga ni bonga kiti ale abone bana babanjo baye papa zo senga mbongo ya ba instrument asombi te asoba ya boya somba te bambongo to pesa yesa mate papa pe on dirait to yoka mwa sango mikie momi akomi déjà mwani ale sikoyo mabese continue église akomi bana ba to sete mo abando santike mo kiri mo bando salema neti ba diviser église ale yaka sikoyo matisa nga nzambe donc yo yako matisa invité nzambe yako misinga nzambe yo sozo ya kotombola OK esa mandi OK skonga tano ya apesi nyanga ikoana pa obeti pa nzambe ola tsanga na église ya na quelques personnes ba kufa ba tele me mosala ya nzambe ola tsanga nzambe nga beta quelques personnes papa telema liko na temisi mokolo église papa na sengi ngolo yebisa nzambe no alimbisa bana nayo avant prière tango esila mutu nyonso ayebaki alobaki na pasteur mabe il faut amona papa na molimo epuis nomona bénédiction munene ngekita mais satana azwa voter église po batelemelo papa ye moko mokolo église avance prophète papa baka bana bala ba église oyo tokana makambo ebele ye moko beta mboka bike bosa no théâtre sko tango beti bongo akola tsop nana mutu frère nzambe alingi o makasi ndio zano lobai na papa no boke bango asere bwe balinganaka de bukosela mosala ya nzambe sere ya kansambela pona bino mutu penza ye mupaya ayebi makambo ndenge nini mutu azalaka na abisote ayebi yango ndenge nini ozolanda siko sila makero pana tango beti
osambe na bango bakolo bakesuma ba pasteur babangi nzambe babangi ke nzambe alobi pe papa azana nzambe mususu wane komika omoni ke mosala nzambe ata sali mabe aka mosala nzambe omoni nzambe ndenge zo reconnaître yo déjà un vrai macroniste on aime ça que ba verser zali obeta batu basakana na mutu asali alias te obeteli ba liso oyebi ki Anania na Safira bakufa ona okosa bakosaka Pierre na mbongo na bango metale loko moko David nzambe abengelo mesolo moke mais David azwa mwasi soda na ye abomi soda aboti mwana bapese kombo Salomon nzambe pambo Salomon attention na mutu asala elesi na nzambe opesi bango nini kobangisa mabe tikala mabe mosala nzambe ndabo mutsa comportement mais lokola za papa azwi mutu moko baseni bamateli bolo yango na bakango ke bandeko balanda biso bamateni amatisele bulo to benga yoyo kano nde makio na wana eza kisite na olobe ano ndio makio no linga na église wana no yango kisite makio na mususu oko kotsa style ya koti sabat ilungu ya telefone koti bato viva ati église donc nde na yebo na uti kisangai na fute na ngaba to babie ata 20 personnes tolongo na campagne poto ko ya no ya ba beki ya ba vegle ti ya ebembe yo kama kamulelo o siko to akota église kotsa kotsa église ya siko basaka kotsa église soki mokolo église aza makioniste te donc boyebi ke ye makiona afungama te asekwa te bino kisanga bobenga ngo asekwa te pasteur asekwa te donc awa na kindi ko babenga ngo abika te abika te no kuna bino eza asekwa te donc kuna bino pe kota makione kota yo sangane ya vile maka ngana kutena mambo ebele asekwa te pasteur na tango siko babambi oki asekwa te yesko sani bon kende ka tene ndiza pasteur ana asekwa te asekwa te siko esenga munda yo moko mono kwa biso ba voyable tout le logo ne bina kuto meka te ponga mono clairvoyant obeta moto parce que ngana wo longa na kosa bana nga o nzamba pesi nga bapate na bata ya repona bongo jamais poto okupa to tika bongo ya litombe za tombe mabato un jour bakotana kotela ba soki ke oye pasteur na asekwa te wana pinga zana asekwa te sko yo lokola ya asekwa te parce foyele ya mono sko ke za mystique wa nzambe o kota ta 20 personnes avec quand il séminaire pam wa ba jeune fille ndoza nzo yebo mama limbisa ngai ozwi makila swati moni makila biso bato oboko obendango oya mama na makilo na samdoke ya bonzambe te akosamu obendi makila na yo makila mduso bobendi yango bokocha mungu na kati botia na maya malili po ebeba te soki boko lukata makila nyama oyepe amona mwasi alati makila wana swati jia rouge ala bongo bien na chasser achangu na kati ya mkono pam mama nzambo la kisanga obeti inano le grakate melelo makila no yebi wana bana baso yokotima priando pana tango kwa moko yebika sila okangisa makolo boy chasse wana ndenge bakangaki basuki bandu baluka mabele oni peza boye makile bandi komukangisa mali wana batno ba protocole bo minaye kini makila penze mi mwana mwana sali inane zoka le grakana ye mebo mote makila zoko prendre ce que makio no mais chomu to amoni bamoni yango kisi kisi te ya bonzambe te ya makio na ta osali bongo obima nzambe kombe okoganya mosusu kozwa bato mwana mwasi ayeboye tout le loko mona ba surtout na bakinto mona na télévision oyebo na yebi obie na ozongo susu ata mbisi swati njombo atambola na pesi yo tiango na saki na telema likolo tango ya prière ta prière njombo aswaka te okozo esprit oledi ya mbongo mwana mwasi akokota njombo kunyambo pa wana sikonga pe kanyi bato baadikidiba mbisi abimi nguma abimi biloko nyonso ebimaka bakotaka nde nango wana sikoyo ezala estika kota ntango beti bongo sali lokani ya omoni bapaster ebele bamisa banjombo bangolo bakalma basekalma mama ese revesati banjombo bayerenga kutu mikolo tozala na bango kaka wana bangolo ebima su testi ezali mutu nde akotana nango mama ngolo akofanda na kati no ndeni
mutu ndia sala nini akotana nde babenga omaki ozo comprendre tango bango ba prière c'est nini bimi soit liborodo no benga mso benga otuba bimi nde babenga ngo makiona so po mutu asala makiona esenga ifuza la toza na mbongo mwa mingi po fuza na sentir nayo ngana yebi ya mutu moko bando loba kia na yebisa abuka ya makiona na yebisa ki azala ki vrai makiona yana makiona basala penda ya seke ngana yebi mutu asa campagne nde eza bona kepi nga bapesi mbongo balobe pe bato morgue baseli yo mokanda jwana kutu ti lelo akanga mboka me awa na kini awa azala pe na me alemba basanga mokanda boyi morgue esi bango ya okota mutu na mwana bamema penza mwana boyi moni basala nini bakoki kopesa mutu swati voalo swati bakopesa pe eloko moko te bazwi lelo na campagne place terre bino bokoleka ne bembe wana swati wana nono eza ya mama mwano mama penza ya na mwana boyi tiri kola pudu wana sko setir nayo parce que ye leader akina kuluka makiona te kuluka bato okota te setir nde bakina konuka nde za 5 2000 ezali $200 boy jusqu'au briefing mobile sko ye amema mwana na yene na pudu alakisi mokanda o morgue sali ki mwana kufa ipo batie na morgue ba uyokane na bapena nzoka ba yokane na bato morgue bad night c'est mo boye sala kaka bongisi kaka papa caché ezaki akota bo prière oh ezaki na moji maki na mso ezali penza boye bazwi yo boye bafuti mbongo basombi cercle wana esko kangi mboka batie penza na kati olali lokolo ebembe bien bakende pofu bien abongisi bia bien na bamoto pi baoleka kaka nzela campagne di bokanga nini cercle wana moto wana kufi bokanga cercle ya moto wana kufi te direct moko prophète soji na akiti na pudu alande ska cercle ezalaki prière bien penza bakoto te na matoi boye bamona mna moto alamuki na cercle abanjo telema landa ngai abanjo landa kote pudu landa ngai mama na biso scandale moko ekosalema yo moko kam oh ya makilo mais biloko na soko luki kala na bato babuka makilo lelo basalaka ngo ya na biso que un vrai makilo est-ce que makilo eza pe mabe oh idolâtre kokitika nzambe nde eza mabe bon ya sagesse ka ya relaxa bato ke bakanga makana nzambe ana ngoya bon eza siko mwa mabe poto eza kokosa na komwa nzambe parce que miracle nzambe eza mais okosa na komwa nzambe opesi lokumu sinde opesi eza te kokosa ke nzambe asala te sikoyo bon na sasi mosusu ebimaka mabe mpona nini na suka wana tozwa ko meloko moni bible be kolia na motokilo nafandi na bule na bino mwana nga ndenge abisenga na $10,000 fona benga moninga moko aya betaki mwana nga asala accident po tozwa $10,000 wana eske na miso ya nzambe eza verbe mabe lokwa yo servate de lokosala nga na tuna nde mituna kasi nde alobi po omoni nde tosala nzambe fo tozala tout droit okay ozomona tozala tout droit au moins mutu akabelo na volonté na ye par rapport kokosa moto akufi te botie moto na serke mpo nini kosala site baya yango monde atie yeba lelo makilo eza différent ya kisi me bapaster ya kisi baza ya kisi baza so moto akosala mpe kasala makilo na baza mpe na kisi bon loba bakisi ya bafoule ya envoûtement parce que wana nyonso ezali donc wana bana na makilo mais soki oza na kisi no ya foule ya bato efo balanda ya voûte bato boye la règle est-ce que bapaster mpe basimba kisi ya protection basi protège kozwa te ndenge owadia na bato no otosalfa yango bademo gardien no babatelaka apare banani wana babengaka bachampion na bango na sisi no makilo na te makilo na mosusu okobeta oprepare nini campagne moni ya biso olobaki nga alobaka na bamayelo biso toza nango
Lo moko to banga ka nzambo abengi biso po Satan luka biso mingi. Ngaso abike na tia Makiona na ta. O moto moko te na RDC akoleka nga connaissance ya Makiona. Yo za kite bato banda osala ko bimela bato basala Makiona. Nga kobimela ndeni. Bato eza ba pasteur bakenda luka po ba copier. Nga na banene kozwa bango ona msaka okay ba mozami nga na banene Makiona eza photocopie ya magie. Kuzolanda ba plan nyonso oyo kana lobelo yango ezanga na kati ya kimarabutisme. So nde to banene kozwa bango tema bango tango biso ozali ba marabu bango siko bazala na elongi babimi na miso na bino bazala na elongi mosusu. Mais tango bazongi sima babandaki kokoma bapire na biso. Mais azalaka pasteur na meme pire na biso. Moyoka sima ambonga na yebi yango ndenge. Teza po makambo na bandaki kosala yango na kimarabutisme. Okosala nini? Okoluka bato. Bofuti mbongo. Ake baseli bango babeki. Nango lobelo, 600% ya bato toyo yeba wa journaliste. Vérifier muto ya tambwisa handicapé wana koka wana. Luka pe mona koka na soka tikana na makolo ti lelo. Siko na kolobela po ya kisi ona lobelo Makiona. Luka adresse na ye omona ye. Kanga nde na uti na nga kisangani bo. Unakoke nozo mutu akati ba kote ya baisiro kuna. Akote transport. Oyena. Na sena na campagne ba telemi ata 10 na kote yango transport. Okomona kai na miso. Okomona ngete nde babenga ngo Makiona. Siko okomona pe mutu wana pe oya penza na beki bo wa matina problem. Asengi ba handicapé nyonso. Me ba handicapé obino boyebi bango batambola te. Mais kaka ba quelques personnes bazana ba kotambola. Après kotambola, bon vérifier bon luka bato wana baza wapi. Bato oyo ye a pesa ki bango ke a yebisa bango ke babiki. Ezani ezaka Makiona. Siko Makiona eyaka ko matisa ne bulo ya mutu. Lokola peuple yebite ba mosiko ke pasteur ana za nini na bonzambe. Donc Makiona mission ya Makiona sokile même ba pasteur belé yango bato apoto mingi to yambaka bango muto abengo abi papa na baye ba pasteur pona nini bato belé Makiona nde tomboli ba pasteur belé même na kisasa surtout na RDC. OK, surtout na RDC Makiona nde seni etomboli bato wana mingi. Makiona yaka komatisa bulo eyasko na Makiona o penzake eza ya kisi. Non, ba Makiona te kiss. So ya kiss ba misana ba demo. Ba demo ba ye akoti na service. Ba ye na service. Te mutu ba boye demo me oza koka. OK. Ya wango siko za Makiona te bafuta bato te. Tozomza bato bakufa. Bazolonga mutu balati ba ye na campagne wana. Telemisi bango komona miracle. Donc on a que le bilo monde ba pasteur belé bazwa succès aba comme na église minene ana kini ama ba travailler trop Makiona. 600% Dieu témoin na okosa te so na kosi nzambe modi kare nanga 600% na RDC ba pasteur ba gagner ebele ba gagner na Makiona ya bonzambe zali mais belé ba gagner na combien %? 70 ba gagner na biza mine langa ba esira ba video bango akala moni tant ko ba gagner belé ko omoni ba grawana akoma dia na plus de ba 7000 personnes pour abeta Makiona comme problème. Bato bavandi kaka ba se référent na miracle la image wana papa na biso donc ezalaka babilo omoni ba beti Makiona siko vandi bato comme ça ko enseigner siko boya siko boyo kaka même ba BPT na moni te pour un vrai Makioniste esengi foi ba bible fort wonde za bo po ba luka ba buko siko yo côté bango boy so yo komika ko enseigner yo komika ko former bato ape mo ba kende ezate ba ki pona miracle mais bakuti pe moi lipa bon okobanda kocha blanc moi mikemike ya grave so balanda Yesu tina désert omoni Yesu so ba bo vandi sa bango ba vande comme ce tango ba vande omoni mutu moko oyo bia buka ya Makiona ya za vrai Makioniste siko problème nezani style na ya memela i Makiona et rêver ça parce que bango ba yaki omoni chaque jour nouveauté bimaka ndesko ya za iko beta esa kwa kolema tellement ana omoninga sona obina bando fandi la bato Makiona msubo yo koropenga
parce que ndena abona yebi makiona ebele tala babeta baluka bakolopa ngande so moni ye ataka makiona eza biloko ya ko sa eza ko biso bo tokomo atake bandoki lelo tokomo funga ba marabu lelo tokomo loba na bango mais bazalaki bato na biso poni toloba ba parce que toyebi misala wana sikoyo yana moto mosusu omone toloba solandaki ojoana sozo bebisa bulobo ndeni na pesa makiona te wana ya makiona te wana makiona pete koza maki est-ce que yo yebaki no yebaki yango te tena ba ronte po ko s'appelle au mombo yemo beti no bike na wana ko okobeta ngo pesa te ba on peut beta papa zora mbongo te est-ce que na ba sapesi ngambongo après matisa obile oza système matisa na tuni nde makiona zande boyokani ozuyo ya libela bo video yo ko ko sala mutu déjà eloko déjà ozuka audio na téléphone otinja na téléphone o tango yebeta bato moi aza nzambe ba peso confiance wana eza makiona te wana eza makiona te makiona zande loko omonde za na campagne lata beki est-ce que ba pasteur pas ba français bazana makiona ebele surtout ba Nigeria te na bineti aba pasteur ko tomona bena to respectaka pe na ba pasteur zo ko penga penda daddy ba bazana kati makiona Korsoki respect a mutu ndapsaka mutu respect. Bongo respect eza yo ndo pesika ke respect na tosaka. Me kacha mutu ebi amonza. Vina ye yo ebi na. Na émission yango na RDC ba pasteur boye ba gagner eza ba makioniste. Merci. To landa la deuxième partie ya émission oyo ndenge prophète a dévoiler sikoyo. Le la bâtiment kionate. Alors na vidéo ko ya a kolakisa biso ba manki on a tesco ba pasteur ya technique ya kisima ya bonzambe oye ba ki pasteur na opina salela ka bonzambe. Merci lilo bana suka l'homme de Dieu bon lilo ba suka yango anake biso nzambe misi biso poto ya to ba vérité na meki ko ebisa bino ke maki on ezali kisi pe ezali soko moni muto omuka maki on c'est que azalaki vrai makioniste lokola ngaboy tangi na marabu naki makioni parce que même chine ki marabu chine me makioniste za laga mais pardon ko senga nana no il faut to le velope makioniste pe ba marabu parce que na monde ape ba muto a marabu te me za makioniste ezali OK donc il faut to yana ndio to ba ke walo kutalo kwa nganga sili pouvoir ndesko yo makioniste ya nganga kisi pe ezali ate loko ne asala kinango te simbita ondi makana merci numéro de téléphone l'homme de Dieu oui plus 243 82 93 50 557 plus 243 82 93 50 557 84 30 17 574 wana ba numéro nanga benga na problème na yo tukosambela nzambe pona yo que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous massivement sur Yesu Masi azongite nde tokutani na mikolo ezoya. Ciao. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe alona samia